Oui, merci na bande ko tout boza connecté boza kotala biso à travers le monde bo mesana toujours kotala chaîne na bino tindika botala ka biso botala ka biso tout eleka awa tindika ezawana toujours pour na bino merci ne bo mesana toujours ko consommer ba émission na biso ne botala ka biso ne bo sala ka ba remarque na bino ne bo benga ka pe biso ba conseil ndenge bo apprécier ka ne pe bo tindika ka biso tout tambola to tambola ka ndenge bino bolinga tout ça toujours pour na ko servir bino ba remarque na bino ndenge ko senga ke no biso to changer ndenge ko senga ke biso to sala mosala pour na ko sepelisa bino merci na bande ko tout boza ka connecté. Merci à tonton Diafo Bokoforme, c'est le maire de Lille. Merci à Tantine Madame Mundeke. Merci à Mima Wetu Ebela Dinganga Bazotala Biso Baza Ebeli Baza Kotala Biso Pena Londres wana namoni Nono Makangila namoni Elise Matondo Mama na Grâce namoni Bandeko Ebele Rifa Kisombe et Papi Kelly Bazotala Biso Tantine Nathalie Mundeke pe aza connecté. Merci à mon père manager collection depuis Rabat à Totala pe émission au Bandeko Bozala Ebele Botala Kabiso na Tindika lelo. Après, Michel Outé, on a des réactions qui belle bande de commentaires, des réactions qui partout dans les États-Unis, en France, partout, dans ce qui vraiment appelle bande de Balobaki, des réactions par rapport aux propos au prophète Ézéchiel, à l'écrit de l'émission à Bissomé. Prophète Ezekiel a dit azolo banika makambo tele Bible azolo azoto beli bana Bible pour na ko répondre pour na ko soigner par rapport à sur tous les cas qui va to zongi soucier na miko ça tindika aloba par rapport ya masolo wane to continue qui première partie to sur la deuxième partie ba yebo si pourtant boyo kana par rapport à masolo pe o aina ngole lope sur ba prophétie na makambo be to ko sola na tout ça déjà na prophète Ezekiel. Bonjour prophète. Oui, bonjour, bonjour papa Yannick. Bonne santé. Oui, santé ça penza la merveille nangolo nzambe tout ezotambola mala malgré tout bitumba mais ça va. Malgré bitumba koleka no lekaki na tindika makambolo ba ko pesa ki mbilinga sima soto sola ki c'est enfer mais belé prophète Ezekiel par rapport à ça fa to kotana masolo mususu koloba nini pona bandiko benga ka travers le monde ba réaction ba moni pa benga ki pe yo. Oui, bato ba bengi tellement ebelé, vraiment bato ebelé bazaki touché sur message wana et ça pena bato mususu pe ba benga ki bazaki penza na kanda makasi musuba silikaki mais comment est-ce que le makambo boye le bele biso makambo mboka boye bon makambo nzambe ezalaka liboma pona ba incroyant ba obandima kate ezali liboma mais pona bato oyo bandimi ba obata prédestiné pour les sali ba se sentaka touché donc pona ngai na lobaki non bato ba bengaki pona ba question musuba mitungisa maki penza lelo penza to répondre bango sur yango parce que les sali babongisango tango za na mokili parce que soki okufi il y a pas un chemin de retour biso batokenda na l'au-delà to yebi soki muto akufi chemin ya kozonga ezate donc tant que za nous vivant et singolo bongisa vie na yo oye bandenge ni ya kotambola pe otambola selon les principes parce que batebele ba yeba te ke tango na mokili za ba principe on nzamba tana mokili oye singeli muto atosa butaka saka lokola botami na mama na mobali ye kaka mbamo akosala nyonso alingi ala kitoko akotambola n'importe comment OK Bible ezoko interdit mutu atambola na vie ya mabe donc tous obligés à se conformer na Bible vaut mieux na zanga lipa na mokili vaut mieux ba finga ba rejeter mais na za na sali na âme pour lobiso na kufi étant que tous ba mortel na arrêter royaume nzambe mi faut pena tambola na mokili za pena ba moi na tambola na principe nzambe na tambola na principe nzambe c'est ça. Oui, par rapport à masoloka to sola à prophète Ezekiel babi makambolo baki wana vraiment za moi difficile de pesa ki ba fa to kotana ba détail wana to le bana makambo ya bification makambo le kana bification o le to sola ba de ba personne za connecter ba comprendre makambo le kana kuna bon bification eza nini so totangi na Bible awa totangi na mokanda na Apocalypse totangi na chapitre 20 verset plutôt chapitre 20 tobani na verset 12 Bible ezotalisa biso si ba ange oyo batelemaka ba ange wana bazalaka na mission ya koyeba ko filmer nyonso oyo esalamaka na vie ya mutu. Je pense que tokoyi kotanga ngo un peu rapide Apocalypse chapitre 20 verset 12 natangi yango awa na kombo na Yesu. J'ai vu les morts, le grand, le petit, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts et l'un un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Bible ezotalisa biso si ba ange oyo ba komaka makambo nyonso mutasala kana mokili.
awa na passage oyo baolakisa biso sur le jugement du trône blanc bato nyonso oyo bakufaki bakosekwa okufaki na mai esekwi yo okufaki na masuwa ebimisi partout bisika nyonso okufaki okolamuka okende na jugement trône blanc siko na kata jugement trône blanc ekozala na baange oyo bakomaka misala nyonso mutu asalaka malamu na mabe osalaki bakokoma yango epi babandi kotanga nyonso oyo yosali baange wana nde bavandaka na birification donc birification ezali espace oyo ezokabola entre le monde invisible et puis le monde visible. Cela veut dire le monde de firmament et puis le monde terrestre au milieu là ou bien terrain neutre nde babengaka bifurcation. Molimo mutu nyonso na mokili soki akufi avakende lola ou bien avakende na kata lié du tourment ou to benga séjour de mort nde Bible zolobana marque ou paradis pe. Non, paradis nde to benga lié du repos. Wana eza appellation paradis wana eza appellation. Paradis après Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem parce que mutu soka kufi lokola tokomi nanu na temps de la fin te milimo batu soki mutu tana ekoki Yesu ndenga zo umela be soki ndeti par exemple ngana kufi atambolaki malamu na okende nanu na lié du repos ezali paradis te lié du repos ezali esika oyo molimo mutu ezo pema ezo zela récompense générale kozomona siko soki pe mutu atambolaki mabe akufi akena lié du tourment akeko futa mabe oyo asalaki na mokili wana ezomona ki ba serre musu ba yembela kansambe ko mona ki ba tebele na oui, batebele na kati. Nde eza na lié du tourment to benga séjour des morts. Parce que avant kende ba kena des destinations ba anjo ba sala keno ba permettre mutu kende selon misala oyo bango ba komaka na ba livre na bango pe na ba caméra cachée nde na lobaki na émission tikoleka. Nde ba benga esika wana birification. Ce qu'on a kata birification bazala kandeni. Au moniteur moi c'est mobile ba sali rapport sexuel. Nde bosali rapport sexuel après 7 jours molimo elongaka na lola eya kokota na kata spermatozoïde oyo tobengaka ovulation na spermatozoïde soki esangani esala fécondation siko fécondation wana nde mutu akomaka mutu après 7 jours ya rapport sexuel donc bato balongolaka bazemi ya ba une semaine babomaka déjà mutu mwasi alobi ke non nde naza sentir mabe ata moni ba période na ete mais alobi ke na sentir mabe na moni comme si ke naza na zemi donc molimo mutu ekotaka après 7 jours ya rapport sexuel donc osali rapport sexuel molimo mutu ekota après 7 jours donc dès que molimo mutu ekoti ba ange wana o bavanda na birification déjà baza déjà informé que ezana mutu tel aye na mokili bayebi déjà komba mutu na bato ba opesa aye na mokili comme peut-être Yannick babi que Yannick aye na mokili ba komi mbala moko eza lokola ba télévision ba tali télévision ba komi Yannick cela veut dire Yannick ndengo za wana ndengo zo kende na mokili wana kombono déjà eza enregistré tant que un être vivant soki obandi ko obotami okomi na âge ya connaissance e bandaka ba 7 ans 8 ans directement bakozwa machine moko boye batiaka yango na kata cerveau ya mutu parce que mutu en soi a na 3 parties toi na subconscience toi na conscience et puis toi na superconscience subconscience ezali CD caché au ba anjo bavanda na birification batiaka na kata na cerveau ya mutu parce que subconscience ezali nini ezali makambo oyo sala obosana ndesko ibatamaka na kati wana conscience ezali oyo osali ozo reconnaître que non na sali siko superconscience ezali mémoire nzamba batiaka na kata mutu ozo comprendre siko tango yo komi na âge à maturité âge koyeba âge plutôt koyeba malamu na mabe na âge à 7 ans mbala moko eloko wana ebandi ko tourner dans lokola CD ebandi ko tourner siko musala ngoni ezoko enregistrer malamu na mabe yango ebatamaka na subconscience ya mutu yo bandi kotambola mama ko moyo yebiso boye kofinga mutu te kosala boye te kendaka kodim sala boye mwana nanga boye te okomi na âge ya adulte plutôt ya adolescence obandi oyeba ke no boye so na sali boye na ochamo sa batuzemi kutaba na basi so na sabe na kozwa zemi directement eloko wana ezobaluka donc ezoko enregistrer nyonso oyo osala kasiko bato basala musala wana eza ba ange bavanda na birification soki yo okufi na état de péché au se repentir te au moment où osala masumu soko zo se repentir bango kuna masumu no ba supprimer kango ba supprimer soko se repentir ba supprimer mais soki au se repentir te ekotikala so sengi pardon bandeli vi musu ya sika wana masumu ni za supprimer mais soko sengi pardon te masumu wana eza kaka ibatam na subconscience na yo okoki na okotambola ko parla langue ko sala nzambe ndenge nini mais lokolo se repentir na lisumu osala kaka kalate yango etikali soki okufi bango ailoko liboso basani mutu soki okufi bango bazalaka na rapide makasi bayimba bendi mbala moko subconscience na yo bakena ngo
allez après 45 minutes molimo na yo ebimi ekei siko na grande route maba vers les deux destinations siko avant deux chemins siko avant comme na deux chemins de telema na vérification ndeba ange wana bako bimisa subconscience na yo ba afficher ngo na écran babenga ngo écran de Dieu tant bako fixa ngo babandi ko taliso ba film nyonso sala kana mokili vi na yo ndengo menaka ndengo yibaka ndengo zoka mwasa batu babandi ko talisa yo donc rôle ya vérification ezali caméra de Dieu ezaba caméra o iloko ezo filmer nyonso mutasala même na se ya mai même au sali on a se ya molili bango pasteur na biso zo mona ngati au pasteur na bazo mona yo parce que subconscience na yo nde ezo travailler parce que ndongo zana koko sanga mais conscience a muto ko sate parce que subconscience et l'équipe même conscience na ko mémoriser makabo yango moni un chrétien vit à mon Christ, il a toujours repentance. Mon Christ, c'est là, c'est repentir chaque jour. Na makambo salo bosana parce que na makambo sous muta sala bosana. Il faut qu'on se repentir. Na makambo sala inconscient. Inconscient. Il faut qu'on se repentir c'est yango. Ba péché wana. Ezala masumu mususu muta sala ka ezala ka pardonner te. Comment? Ndete uzabo. Ndete uzabo. Masumu na sotu ya kolimbisa umbe masumu na pardonner. Ndete uzabo oza marié. Oza marié oyebi ke voisine na yo pe aza marié ana mobali na ke voyage aliyo bando linga mwana mwasi wana obibi na mwana mwasi wana ozo comprendre mwasi angani obimi na ye siko tango obimi na ye okesenga nzambe olimbisi nzambe olimbisi te avant nzambe alimbiso sengelo luka mobali wana osenge pardon biki non na ute ko bima na mwasi na yo tango kende voyage na bima ki na mwasi na ndima ba beto ta makofi melisu mwana za pardonner tango osengi mobali wana pardon alimbisa yo ata ocha na prison mais lisu mwana eza pardonner siko soki yo osengi bongo te okeka epa en église kaka bofuka mi bandiko osambela nzambe limbisanga masumu wana ekolimbisa mate siko masumu wana nde yango bato ba ignoraka yango siko batama na subconscience yango pe ezaka empêchement pona bato balinga bakota lola moyo kota lola ezate à cause ya lisumu wana ya pe ko empêcher pe relation na ko empêcher o mona nzambe te yango moni lisumu ezaka sukali mais liwe eza na kati yango par rapport pe iloko lobia eza moins difficile mais depuis que ne pas nzambe iloko difficile eza la surtout eza facile ko ya ko senga mutu pardon bimaki na mwasi ne professeur bana est-ce que de tinda mutu ke senga mutu pardon bimaki na mwasi mutu oui ngape ekoma et arriva que non ndeko tel abima na mwasi ya batu na ebise kende osenga famille wana pa olimbisi et puis soki oza na pasteur na yo okoluka pasteur na yo pour accompagner au cas peut-être ka ba trouble ako maîtriser akenda pe asenga bolimbisi donc c'est ça donc il y a ba péché musu yango moni lisumu satana tal sa biso masumu eza cycle mais pona ko réparer lisumu za rendre passe yango moni soki na vie na yo oboma mutu na kata famille kingani famille na ba yeba te mutu oboma ye atoke senga nzambe bolimbisa atoke confesser na église songolo pakala nzamba olimbiso te esengelo ke na famille wana oloba ke non na boma mwana na bino nde lisumu ane kozala pardonner mais so za ki peut-être yeba ki nzambe te ya ko se repentir ezaka important que no ke pas bimisati na famille wana la Bible dit confessez-vous les uns et les autres il faut qu'il doit confesser pour lisumu wana parce que bango ba yebi vérité te faut yebisa bango vérité ba découvrir que non mwana biso akufa mutu tel nde mutaboma ye nde to ba yeba bongo soki ba limbisi yo te nzambe na likola limbisi yo parce que Bible lobby soki mutasenga bolimbisi limbisa soko limbisi te nzambe lekolo pa limbisa te donc yo sali parna yo ya ko se détacher na kata lisumu wana en fait on peut par rapport à deuxième partie émission au créa qui maman na scandale awa ke par rapport à makambo pa babandi comme suba benga na poto lo ba ke no baba ro ba chaka ba mesh ba chaka ba suki ba ndenge nyonso tout ba kokota lola te lo ba ki par rapport à émission to sala ki émission lekaki wana so totali bien pona kokota nano ke moko mona kwa yom desi eza mo difficile pona biso bato vivre na mokili même ata yo moko pe mais Jésus moko ba ke non eza pas pona bino mais pas papa na ngeza mo facile na bité eza na Matthieu so mikosité na verset wana mais makambo lobi wana est-ce que eza facile que bato batika ko tia ba mèche makambo belé balanda makambo prédication te loba ki jour en émission oui ba chevelu artificiel et kokotisa mwasi enfer wana apôtre Paul lobaki par rapport oui apôtre Paul par rapport à Corinthe izaki ba série wana par rapport ya culture ou bien dini ya mboka wana par rapport à apôtre Paul a talent de musique tout prophète oyo azote ya lelo na Nouveau Testament et sengele a se référer na o apôtre Paul a te apôtre Paul a lobi na Galates chapitre 1er so bokitata na ba 8 si je m'abuse pas izawana alobi même ici un ange a uti na lola aye côté ya bino oyo ngai na te ya te bolakele mabe cela veut dire apôtre Paul inde a talent de musique yende mutu a positionner église na doctrine ya Jésus Christ donc tant ate ici ba faux cheveux
ayebaki que non dans les derniers temps il y aura des faux cheveux ndeti ba kabelo ba mèche toza nango lelo komi kutu ba norme lelo komi ba mèche moko ba kombo komi kidi ba to komi ko somba biso ba chrétien culture na biso c'est la parole. Moi si nyonso ndeti moi sinanga à la prochaine bo filmer mutu na moi sinanga za na mèche te azaka na plante te moi si nyonso achaka mèche na mutu akende enfer. Mais to ko talola na grâce ndenge nini ke no. Oui, grâce eza nini? Parole eza wana. Grâce sans la loi n'est pas une grâce. Parole eza wana. Bible elobi clairement to otanga ngo Bible elobi ke na mokanda na 1 Corinthiens bat ba kendo otanga 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 11 ba obanda na verset nango 15. Bible ezoloba si cheveli nini mwasi akoki kotia na mutu. Bible elobi boye. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Bible le dit que ezali gloire pour na mwasi azala na suki milai pambate suki ya mwasi nde ezali voile na ye. Bible le dit que mèche ya mwasi nde ezali voile na ye. Bible le dit suki. Cela veut dire mwasi oya chaka plante achaka mèche te eza suki te oui soki ezalaki suki balingai baka banda olongola ngo te mwasi tika ye na suki abeta inane ya konuka mutu na ye mwana sola kopola eza bongo te sur le mutu na ye kopola pourquoi balongola ngo parce que ezali ajout eza suki mo artificiel eza suki o nzambe a créé bango te donc Bible le dit que mèche nde ezali voile ya mwasi Bible le dit suki ya mwasi vous comprendre donc tango basi bazotia ba plante na kata mutu soki bakufi kuna na enfer bako brûler mutu na bango na acide ndeti ser o na te komona na kata enfer bazo brûler mutu na acide c'est ça la musique religieuse ça la musique religieuse o ayembaka ayemba banzembo belé ba maika yamba yemba na bango oyebi a star moko makasi akendaki enfer parce que tango ye molimo ne kendaki babisi oza na accès kokota awati habiter na saleli nzamba bien sûr au saleli nzambe oyembaki mais on se comportaki étant que chrétien tala vie na yo ezalaki différemment na liloba ya nzambe nde baye koyebisa ye ke no tala na mutu na akufaki na ba plante na mutu pe ba plantaki ba tie ba plante na mutu babi plante ekokota te corps étranger ekokota na mboko te donc journaliste koyeba ke corps étranger kotaka na royaume nzambe te moi sino so tchaka plante achaka rouge à lèvres, achaka beauté, maquillage, nyonso. Moi sinon so alataka ba pantalon, bilamba sexy, akokende enfin. Pantalon basi pesa. Te, pantalon basi zate. Ceux qui pantalon basi zali, tous exemples moi typique. Yebisa mobali atelema wana na mutuka asuba, moi c'est pe asuba. Ba mona bulumbo nani. Balomba bulumbo ya mwasi parce que moi si tango alonga blamba simanyoso et monani cela veut dire il y a pas eu de pantalon d'âme pantalon nzamba salango parce que on to lobela ngonde ni pantalon comme parce qu'à l'époque dans un nombre ezalaki pantalon te ezalaki munyo sa bandola ta ba robe nde to lobela si pantalon ni comme pantalon mais prophète Ezekiel ce qu'apôtre Paul azalai ko insister par rapport il y a bilamba ya basi hein so bana ko insister que moi ça la même c'est que c'est on appelle basi banota pantalon n'époque wana eza esprit omoni bible on est tozomona eza déjà iloko déjà ekomama eza esprit nzamba monaka esprit depuis longtemps que à l'époque les femmes porteront des pantalons so tangi na Deutéronome chapitre 22 verset 5 bible lobi moi si akoki kolata pantalon te ozomona mais tango moni mwasi alati pantalon bible condamné yango parce que tango yo kokufa obanda olata ba pantalon OK na bification ba opeso ka même passage nga tu opeso pas ba ange wana bango batambolaka na principe bango batambolaka ndenge bible zoloba ce qui vient e kokana na o bible zoloba te ezalozala ki prophétesse ezaloba ndoloba langue banda tongo ti pourquoi parce que batu bakansaka tango zoloba langue okota lola non a langue ezana ba fruit ya Saint-Esprit mais Saint-Esprit c'est la parole ozo comprendre donc ce qui yo okufi na pantalon yo mona mwasi olataki pantalon olataka ba pantalon okufi OK na bification et puis ba opeso passage à Deutéronome chapitre 22 verset 5 et puis okende enfer soit ba opeso yo Matthieu chapitre 5 verset 28 bilamba sexy parce que pantalon ezali moko ya bilamba sexy il y a jamais eu pantalon o eza sexy que pantalon c'est la sexy tala mwasi o alati pantalon tala mwasi au mona nzoto na eza dessiné au moni grandeur ya sima na ye même ata sexe ezaka dessiné donc je suis prophète na ko loba nyonso au mona grandeur ya sexe grandeur ya nyonso yo so moni mwasi alati kola veme kanga ko okoma na yo frère ba série wana moni mwasi alati kola kanga o bandoza na réaction te prophète c'est que tout ça par rapport à Yamasolo mais prophète
non pantalon c'est interdit, maman c'est interdit, bah pasteur ou bah tika bah pantalon na l'église, parce que bah tanga verset bah parole te. Problème ils allaient ça problème à révélation. Bible ils a livre, ils a le la livre. Problème ils a révélation. Il faut passer à la révéler pour ailler baquer loko ils a interdit dans la Bible. Je vous dis plusieurs des pasteurs basant la révélation te. Bamsou basa la théologie. Comme théologie, un homme de Dieu ne peut pas faire la théologie parce que la théologie ils a ba pensée humaine. Dans la Bible en aucun endroit où bateau nzamba tinda ba envoyé spécial de Dieu comme Jean-Baptiste. Batika jamais aucun de théologie mais papa ne fit théologien mais il y a qu'un théologie donc ba pasteur oyo bazo condamné si pantalon les aba oyo baza révélé par le Saint-Esprit parce que biso batokenda en enfer tout mona ndenge basi bakuta en fait à cause ya ba pantalon à cause ya ba eloko nga nazolo ba eza vérité bato bako douter nango mokolo ba okufa ba pesa biso raison donc eza baké en fait à cause ya pantalon moi si pour la pantalon mais Bible dit c'est une abomination pour une femme de porter les pantalons. Tant au Bible le Bible comment nako autorisé moi si nangala ta pantalon bien nako autorisé ba ser église ba ta pantalon l'église nangai batu o bayaka sika au mona ba bayaka na ba pantalon na bango wana to empêcher bantu so ba koti ba yoka lilo ba mais plupart bano ba umelanga balata ba pantalon te balata ka ba robe blamba na bango ezali pas serré eza bien parce que Bible zo le blasir habillement femme sengeli moi si alata na lo lenge moko abo pulu lenge moko pide décente et puis modestie donc etongeli ya malamu Bible zo pekisa bilamba sexy donc batu lelo zo mona ba fille lelo bazolata bilamba moko moni moi ça zolata couper moi ça zolata couper moi mi pele nyonso eza exposé moi si azolata bona alati bilamba moko tala be transparent ba partie de son autres zo mona na zo mona c'est ça babiloko ezo mema yango moni lelo batu belé ba okoya na kibundumba parce que Bible lobi na Matthieu chapitre 5 28 ce qui mobali atali moi si na makanisi ya kolula asali na ye kindumba na esprit lelo zo mona basi belé bazali ba coupable bazo mema mibali belé na kati ya impudicité à cause ya elateli na bango mabe pour Bible pesi moi si o assemble la kesengela la bien on a ndeti moi ça ressemble mais alati lamba soutien ya muke mabele minene mabele nyonso ezomona soit alati soutien te alati lamba mo exposé mabele nyonso ezomona na malobi ke na sambelaka vous comprenez ce que tant mobile atalier alulier asunki na makanisi o mona so tuni mais ma sœur olati mabeote ngam na tinde bango batala ngai so batalinga bakoi na bango etali bango bango ba miso ebetili bakoi ko vous comprenez c'est ça donc mutoaza coupable eza la femme donc moi si wana tanga kokufa a aucune birification na birification ba memele liste mibali oye akoisa tanga vivaki na mokili ba oyebisi aza impudique même ceux qui marié même ceux qui marié te ba oyebisi oza impudique parce que milimo basi ya mibali yo koisi yango parce que la femme en soi la femme azali produit dérivé la femme azali qui créé na création originalité la femme azali pensée mobala yoka qui pose azala na mutu po tanga moni nyama azana na femelle na ye nyama mobali na nyama mwasi nde mobala yoka qui pose nde nzambe na posa wana ya mobali nde aki ko créer mwasi tanga akilamaki na dimension moko o ezali faible yango le corps de la femme a été toujours attirant mobala ko tambola ne toxini njoto ne ezala tirante mais josko moi si atambola toxini mabele nyonso libanda ataza moi si liboma au mona mibali nyonso même ozaki mario loko boaka moi liso tala dimension ya libele yango zo comprendre donc c'est ça le corps de la femme a été tirant a été créé pour séduire yango moni Bible zoloba moi si sengeli a couvrir nzoto na ye malamu donc c'est ça prophète Ezekiel le makambo za scandale par rapport à divorcé ba kokota royaume de cité par rapport à divorce bon so muza ke non moi si musa moni ke na priya kani makasa moni ke mobali wana mamsana misala mabe soit azamuta kisi soit azandoki soit azamakambo ye amoni yango za mabe ko boya mobali wana te za kaka luka sama ni fa wana mbana tili wana réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 Bible ezolobani 1 Corinthiens chapitre 7 bakendo tanga wana na verset 13 verset 13 pour la meilleure compréhension Bible le dit ce qui moi si abali mobali oyo asambela kate autrement dit azandoki mobali oyo alingi liloba nzambe te mobali oyo aza peut-être criminel Bible lobi lokola déjà ba balani ba pambola bango moi si wana esengeli a supporter afanda na mobali wana avandi na mobali wana mais Bible lobi moi c'est sengeli so a vivre liloba et puis abonde la mobali abonde la plutôt pour na mobali nde sikoyo mobali ako se convertir selon ba prière ya moi si mais Bible lobi na pekisi moi si a séparer na mobali même ceux qui mobali wana azali
non croyants. Nakotangango na français pour batuba comprendre. Bible le dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie de point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement dit, vos enfants seraient impies, tandis que maintenant ils sont saints. Et puis dans le verset 15, Bible dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, non dans la séparation. La Bible interdit le divorce. Donc, ce qui au moins si, au moment où mobile na yo, a mabe. Mais au moment où déjà bobala na, bozana bana, ba pambola bino, parce que mariage est salivé. Tant au salivé devant la Bible, le but qui non, na lignée pour les meilleurs et pour les pires. Moi, c'est pas le but, na lignée pour les meilleurs et pour les pires. Vous êtes mariés, même ceux qui boboti bana, même à un problème à ma bota, boza obligé de vendre ensemble, division et divorce, ils ont été. Ceux qui yo, au boy moi si na yo, au se séparer na moi si na yo, osa divorcé. Nde sikoyo okomona 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 kolanda Bible dit aucun divorcé n'entreront dans le royaume des cieux. Batne so balanda biso na poto osa divorcé bokabwana mobal na yo yebaka na yo ke omona no bokonja likolo te ato pesi biso ba dibi ato kangi mobal azo tchelo poison. Bible lobi bondela pona ye. Bondela pona ye à se convertir. Donc c'est ça. C'est ça le prophète au qui donne par rapport à Simba Sala Bisokuna et là on est tout le but ko bakisa po batu ba biso par rapport à émission biso to ça mais par rapport à émission lelo le ko bakisa et là konga na oloba ezaboé ba ke utanga na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Et ni kolobanini mobali nyonso oyo akabwana na mwasi na ye pour mwasi na azalaki mabe okabona mwasi no po alai comportement mabe yebaka ete okokende enfer mwasi nyonso oyo akabwana na mobali na mais moi je vous dis ba pasteur baboya basi na bango to yebi bango na Congo bazebele ba mso baza ba évêque bakokende enfer. Donc évêque nyonso boya mwasi na yo pour mwasi na azasu na niveau na yo te po komi na mbongo ebele okokende enfer. Ezalaki na apôtre moko na loba dia kombo na ye Tibi Yoshua, il est en enfer. C'est un boule de feu. Et puis plutôt non Tibi Yoshua. Nabosani kombo na ye aza père spirituel ba Tibi Yoshua, il y a ba pasteur Daou Samuel, aza père spirituel na bango. Et cet homme là moi je l'ai vu en enfer. Pourquoi je l'ai vu en enfer? À cause des divorces. Il s'est divorcé avec sa femme. Donc tant mon bali au divorcé na moi sinayo aucun de enfer. Moi si divorcé na mon bali na aucun de enfer. Donc lelo moni basi mususu na poto akoma kolinga divorcé na mobali po aliambongo ya bana parce que bana bafuta ba on a niveau poto message nzamba pesi bango yango na soko sala ka bongo kendo luka dia mobali no bo se réconcilier aucun de enfer batu nyoso bazo landanga na oyebi bon apôtre Paul alobi boy soki okokoka tikala lokola ngai mais pona ko éviter kindumba esengeli obala pasteur oyo abalate c'est un impudique azana mbongo azomona mbongo c'est un impudique lelo to mona basango ba obimana bato moi j'ai vu pape Jean-Paul II en enfer, pape église catholique pape wana il est en enfer azotumba en enfer et puis eloko me mène en enfer comment parce qu'azobimana ba ma sœur nana yebiango et ça ba péché secret ba kaza eza secret bato ba yebate menzamba yebiango basango lelo ba bimana bana basi ba femme mariée ba obimana bango pasteur ba bimana ba sœur te mais azani kaka pasteur bali netazani poser abimana sœur wana pesa papa à moins que aux à la Paul parce que Paul avant d'abord atika la célibataire abanda dia ko bimana basi azaki courir des jupons ayebi déjà basi mais tant ayo zo révélation à mon avis inutile ya kozala na sima basi selon révélation habité na yambi eloko mo mutuya na saboter na nga basi ozo kompa déjà gutaki déjà basi donc mobali alobi que non nga na tika la chaste na sa la nzambe kino liwa gloire à Dieu à moins que za na mission spéciale mais so za na mission spéciale c'est ko ça na te parce que tant ozo lula sima ya baser na église ozo lula sima na bango ndenge examinene okenda faire. Donc c'est ça. Bon, message à Souk Ezali, nous sommes des mortels. L'un des jours, c'est le moment pour s'arranger. En enfer, sur des jours il n'y a pas les chemins de retour, il n'y a pas même les moments de se repentir. Les moments de se repentir, c'est au moment où nous sommes vivants. Et puis, tout ça, même na moi, même na Boutou, ils ont filmé. Na kati na biso, tout ça, déjà na CD où il enregistré, tout ça. C'est le moment où se repentir, bandi ma Jésus-Christ, ba confesser ma soumou na bango, pour ba kende lola.
numéro na ngai ezali po babenga eza plus 243 81 61 96 772 eza numéro WhatsApp Imo Viber oluki nga pe na chaîne obeti Ezekiel Espace TV au mon appel prophète Ezekiel. Merci. Merci na banoto botala ki biso bo s'abonner toujours na tindika numéro na biso affiché wana bobenga na tiki na malasima. Ciao.